tozozanga toujours bateau ya minene. Donc pour ngai eza lumière moko boye na monde, pour ngai lumière moko étoile moko boye nde kufi. Parce que papa za mutu munene, papa aide bateau belé, papa sali musala oyo emonani. Témoignage na malam oyo za nga pa na. Oui, premièrement nga moko d'abord na famille na ngai na témoignage. Oncle na ngai na musala azalaki na problème na niveau boulot. On voit boulot qui na problème. Alors problème wana et senga ki vraiment ba ikato na boulot. Senga vraiment ba longola na musala. Alors muto qui na dossier na ye, muto nda suka qui na dossier na ye, chef na ye. Alors chef wana assemblera et pas mamolangi. Alors le seul moyen oyo oncle na ngai monaki ezalaki kaka ya ko mona papa intervenir na likambango. À vrai dire akendaki amoni papa et puis basololaki papa dit problème ka yango wana yango faut balongolo musala vraiment na magaf kaka mais papa ok na omona ye na osolana et puis amonaki chef na ye chef oncle na nga asololaki na ye et puis mbala moko ba bengi oncle zonga boulot maramunyo oncle pasala batana ye lelo pe ba marambe chanza zwana na mona rakeno pona ata nazaki na ndeko na nga moko ya mobali ke sona mosira repose en paix akufaka pona église wana eza ba jeune na bango sec o ndenge basalaka ya makasi wana bon pancréas et parce que ndeko na nga mobali na libomo po ayebaka na ndenge jeune te puisque azaki mondimi na bango ya sika saka jeune ya 40 jours et puis ayembala moko lié abanda na ba juice to ba ti abanda mbala moko na kolia ba biloko ya kilo yaki kosala keno pancréas na ye ya jaune et pasuka nde to bungisa grand frère mabiso ya mobali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com, merci. Parce que vous êtes toujours nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Shotsen avec votre humble serviteur Yannick Wenge Moto à Tonda qui nous a mis. Alors vraiment cette émission, vous savez bien, le logement tout ça la mawa na liwa ya papa na biso papa Olangi mobali ya mama Olangi ya ite kotika biso tozo ka basango koto ya kufa biso depuis vendredi. Côté depuis samedi, côté depuis dimanche, toujours batté. Basango eza vraiment na banene na ndenge. Nous sommes tous à l'hôpital, on a l'écouter, toujours information, à toujours la fouille ici, précisément dans Johannesburg, balingi toujours à sango. Tout comme l'hôpital, mais balingi toujours à sango mais toujours on va que na kufa mercredi. Nous sommes kufa vendredi, nous sommes jeudi, nous sommes kufa dimanche, toujours dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup. On a le boss José Didi Dipumba. Merci beaucoup. On a Bagnon, c'est toujours. Oh, la conférence. Bon, c'est Yannick Wenge, moto attendant qui nous amener confiance. Merci beaucoup. Toujours, on a cédé qui touche aussi ma caméra. 0044, maman David Malila. Il y a docteur Abraham Ouamou Djilou Moto Nanzambe. Ça dit, dans Londres, on va vendre la laboratoire. La biso, Babena, Tuninga. Yannick Wenge, Toki, papa, Olang, Tiki Biso, l'habité. Le vraiment faut attendre la pour avoir information vraiment dans un ndeko puis balingaki balingaka maman Olangi balingaka papa Olangi dans vraiment information toujours na kati ya mboka to tambola exactement to tambola to tout vraiment ba vie ya ba tout ce qui liwana esali batu ndenge nini toujours na sima et c'est dit tout to tambola bino suivez et on se retrouve tout juste après. Bonjour papa. Bonjour monsieur Wenge. Comment on a Gilles Senghor. Merci beaucoup. Totoka liwa papa Olangi na habité à Tchokufa. Ah on a fait des sites. Na habité liwa na tango ga isangwana et salondeni. Ouais papa, ça fait très mal au cœur. Parce mingi na motema. Tozozanga toujours bateau ya minene. Donc pour ngai eza lumière moko boye na monde. Pour ngai lumière moko étoile moko boye nde kufi. Parce que papa za mutu munene. Papa aide bateau belé, papa sali musala oyo emonani. Témoignage na malam oyo za nga pa na. Oui, premièrement nga moko d'abord na famille na ngai na témoignage. Oncle na ngai na musala azalaki na problème na niveau boulot. On voit boulot qui na problème. Alors problème wana et senga ki vraiment ba ikato na boulot. Senga vraiment ba longola na musala. Alors muto qui na dossier na ye, muto nda suka qui na dossier na ye, chef na ye. Alors chef wana assemblera et pas mamolangi.
Alors le seul moyen oyo oncle na ngai amonaki ezalaki kaka ya komona papa intervenir na likambo yango. À vrai dire akendaki amoni papa et puis basololaki papa dit ah problème ka yango wana yango faut balongolo musala vraiment na magaf kaka mais papa ok na omona ye na osolana et puis amonaki chef na ye chef oncle na nga asololaki na ye et puis mbala moko babengi oncle azonga boulot makambo nyonso oncle pasala batana ye lelo mpe bamakambo échange na famille. Remarque ne mabe oyo mona epa papa to mona na église oyo mamolanga dirigeant. Bon mpo na ngai remarque vraiment ya grave mpo na baeglise nyonso etambolaka kaka na bastructure nango côté ya mama mamolangi baza mpe na bastructure na bango batambolaka donc baoyo base senta mie bavanda ti lelo banzela efungwama bamakambo esalema bato basomba bandako basala bamakambo minene na monde l'église ya mamolangi batémoignage plus yango eza ya kitoko papa sala bamiracle ebele aida bato ebele bato bachange bavie bato makambo echange en tout cas topedre mutu moko ya monene to éviter plus papa omoni mutu soki akufi na Congo ezalaka bamakambo ebimaka ebele en tout cas to éviter tout ça bapaster nyonso bazala ini basoutenir famille olangi pour te prouver le mutu oyo aza vraiment monene pour nanga yango na lo ba lumière moko boye na monde pour international c'est partout dans le monde papa banda koleka azo sala ba makambo ezo monana azo prier pour na batu ba via batu ezo changer azo sala ba makambo ezo monana et puis je ne sais pas so après mutu sako zala na bolingo wana parce que aki d'abord na mo ya kosunga abandi d'abord na Congo asali ba makambo tia bimiti libanda partout tia wa boye bitu vanda en Afrique du Sud awa to monaka akufi kutawa tant to message yo moni Afrique du Sud momba batinyo so mawa mandala les a presque partout na banda ka batu biso tout tozo lela kaka passe ni na motema passe na motema pourquoi ka bata malamu nde bazo kende to éviter pourquoi bon. Merci beaucoup. Nzambe kaka imoko yebi nzambe imoko yebi mama mbote ouais bambote na ngai na famille oyo famille munene oyo famille olangi famille munene na bana na ye nzambe ayeba komona bino bo continuer toujours ko diriger ndenge papa bande ko diriger ezala te na absence na ye to mona ba division na église to mona bo et ko apporter le côté to zala toujours together to continuer toujours ndeko na ngai vraiment aleli pe mingi ye muta signalaki ngai na Paris grand frère na ngai Peggy Wache a signalaki ngai en tout cas mawa mingi Olivier Kitakonde à partir à Congo il a travaillé à Tigo grand frère na ngai lisusu abenga nga bandeko nango babenga nga ba signaler ngai bo ba selenga pe message en tout cas nzambe amona bino. Merci beaucoup. Yeah, bonjour maman. Bonjour. Maman comment est? Eti Matete. Eti Matete. Toza wapi expliquer ba place toza? Toza na Djobour précisément na Yeoville, Yeo na Djoubek quoi. Merci maman toki sango ya papa olanga otika biso sangwana oki ondeni pesa londe. Nga oki onkale na tongo na obima na okende market na okiango. En tout cas esali passe makasi komona papa atiki biso na mboka babike akufia na Djobour na Afrique du Sud. En tout cas esali passe makasi komona ke papa atiki biso que son âme repose en paix. Baliwa na jour toujours tâtonner tantôt akufa vendredi tantôt jeudi tantôt dimanche pourquoi siko baliwa ya bato ya mama olangi babombaka ba jour ya liwa muto akufi. En tout cas eza pasi pona komona na kati ya itonga wana eza na ba instructure na bango ya makasi vraiment dès le début banda na Congo bazaka makam na bango ya makasi pona oyeba makam na bango il faut ça vraiment interne na kati vraiment ya kati ya etonga na bango. En tout cas pona koyeba il faut zaka moko kati na bango vraiment ba publier makam na bango kaka boete normalement bazwaka makam na bango nyonso tout il faut kaka ka mama ezake no décision ya mama soki apesi nde wana obokoki kozwa information. Parce que témoignage ni na malamu zarango ya papa olangi témoignage moko bien oyo zala.
Bon, naza na témoignage moko te pour nasambela na église wana te. Na témoignage moko te na koki kopesa po asi akufi azaki pe moko moumbu na Nzambe. Ba koki pe koloba lokuta kata moumbu na Nzambe te to koki pe koloba malamu te po moto akufi. Wana eza ba hypocrisie bato musu bazakalango ayebi mutu te ayebi makambo na ye te opesa faux témoignage. Alors po na moumbu na Nzambe to pesika que non pe mato bo molimo na ye vanda na kimia na témoignage moko te na koki kopesa po na libota wana ya libota wana esala nini par rapport à maman ba sala au CPA na bon en fait atini ya mabe o église wana esala o yo CPA na te bon église wana na monaka ke non po na ata nazali na ndeko na nga moko ya mobali que son âme aussi repose en paix akufaka po na église wana eza ba jeune na bango sec ondenge basalaka ya makasi wana bon pancréas et pasukaka ndeko nanga mobali na libumu po ayebaka na ndenge jeune te puisque azalaki mondimi na bango ya sika saka jeune ya 40 jours et puis ayembala moko lié abanda na ba juice to ba ti abanda yembala moko na kolia ba biloko ya kilo eyaki kosala keno pancréas na ye ya jaune et pasuka nde tobungisa grand frère mabiso ya mobali na pesi mbote na libota nanga mobimba famille etima famille lokondo na pesi famille liwanga nyonso tu na pesi bango mbote mingi papa nanga etima Nzambe abatela yo mona bakoko Nzambe na lola pambola bino. Merci beaucoup maman Teke. De rien. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman comment nanga Abisha Yamba. Maman Abisha Yamba toza awa wapi yebisa biso toza awa na Johannesburg na Afrique du Sud na Yoville na kati ya Yoville. Merci beaucoup maman na balobi papa Olangi ya kufi yisangana oyoki esali biso pasi makasi mpona famille wana mpona mama pasi mpenza yango nazosenga na famille wana bacondoléance ebele bazala na courage ezaka eloko ekomelaka biso. remarque nini ya mabe omonaka na église wana ya mama Olangi remarque oyo ya mabe oyo omonaka nga monaka ka église normale mabe te na bajeune na bango basalaka mama na bango ke jeune tolukaka kaka elongo ya Nzambe ti toluka elongo ya Nzambe tokendaka mosusu mpe jeune oke na jeune toala banzela mosusu ndenge tosalaka me nga amonaka nanga mabe te na église wana bato nyonso bapela finga église wana oyo église ya mabe bajeune eleke ebele bato bakufa kuna bafamille kabolamaka okoloba nini bapa bato balobaka bongo okoloba bango nini so baotala sikoyo eza ndenge tolandaka Yesu na biso moto na dans chaque église eza na doctrine nango ndenge esalaka bango mingi base bazala na bajeune ndenge na kooloba na mbesi combat spirituel bazoke kosambela ezokota mpe na bajeune ya ba 40 jours banini ezaka kolukeluka elongi na Nzambe. bambote okopesa bato baotala sikoyo napesi mbote na famille na nga famille Yamba napesi mbote na famille Basakala napesi mbote na famille Logi na kin merci ebele bambote pe ebele ok merci beaucoup merci. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup d'avoir tout va répondre à l'émission Papa Olangi Tika Kibiso depuis dimanche, depuis samedi, depuis vendredi, jour Sogani Nebogi quand même batouné lobby. Merci beaucoup à le boss jeudi Pumba. Merci beaucoup à 0044 maman Nadi Mali à 2 Tabwa Mouamodjilou. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.